nayoki Nadine Mukendi ser mususu azolingo kota na direct ya Karine Mokonzi te po Nadine Mukendi aza wana. Bon, nalobaka vérité. Po azobanga Nadine Mukendi. Bon, ser, nga na tie mabele pupula. Po Nadine Mukendi ya kopupula. Naza sir. Ndengwana te Nadine Mukendi. Bo banda rando. Liboma yope bando kana Rose Bombo o aza armée kimbanzi. Tisiko nano lekana live te o banda rando. Rose Bombo bisika yopoza. Bon, pokenda yoka. Go fax. Ayo longwa. Oh, bokenda. Mendengi moko balen. Oyebi go fax azako loba yo. Ye aza papimboma de la presse soki de la Chine nde bakoloba. Yo nozali mutalikazu de la Chine. Senga irando. Ngana tima bele popula. Yoki na la Chine ya Karine Mokonzi. Bato bele baza ya ko dakanda. Menazo ndimate. Na yoki na Chine bele ya Karine Mokonzi. Bato ebele balongwe. Mengai toujours nazo ndimate. Na yoki na Chine ya Karine Mokonzi. Bato ebele balingi susu kobenga te. En tout cas, nazo ndimate. Pona ni nazo ndimate. Parce que nga nazo mona ndenge bango bazo mona te. Alors, oya linga yeba ndenge nga nazo mona. Na koko yebisa bino. Pona luki na benga na direct Karine. Mais naza bloqué. Na tous les deux mamero ya Belgique na ya France. Naza na mamero mususu ya phone. Soki na lobi na benga Karine Mokonzi la baronne sur un certain na kozwaye. Mais tango na kozwaye tango komona kaka mutu wana to mungongo ya robot. Machine wana atuka ndenge koganga na ebite. Bon, na ebite wana ya makanisi nanga. Tango musu aloba nanga. Oh robot ndenge nino bunga. Mutu na yo na bomba kango kaka. Un jour omona na kotindelo capture o sepela. Bon, tokotana na makambo yo ya très important. Ya la Chine. Mbote ba papa, ba mama, ba ndeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Mbote la baronne Karine Mokonzi. Autorité morale. Icône vivante. Leader ya la Chine, la chanteuse Karine Mokonzi. Mbote pe la Chine na ba chinois. Tokende. Bon, bandeko, o eza di sérieux. Na lani na direct ya Karine Mokonzi. Karine Mokonzi asengi bakotisa ndeko na biso mosusu mwasi. Ndeko mwasi akoti alobi. Azana makambo mingi akoloba nanu te bayebise sujet, bayebisi ye. Alobi likambo mosusu tosolango na coulisse. Karine alobi te awa ba chinois bayokaka tu soki likambo eza loba babongisa. En tout cas, eza bien. Alors tango likambo ngo lobomi eza kaka toujours likambo ke ba chinois foko yokana, ba chinois foko tiana se ndeko na biso pe États-Unis alobi ba chinois o balongwaki bozonga. Karine akomona ne bino te. Te, kote kuna za na raison. Kote kuna za na raison, Karine ibango te. Akotia pe kati. Yango nga na lobike nazo douter ba chinois ebele balongwe.
nazo douter ba chinois belé ba kei nazo na doute parce que ba chinois o babengaka na ba chinois o baza na ba site balobelaka Karine Mokonzi na ba chinois oyo ba tiaka ba commentaire to ba tiaka ba intervention na ba chaîne mususu soki to calculer na ndimi te bakoka 5000 mais tant nazotala ba direct Karine Mokonzi nazotala ba émission na ye Karine nazosala ba 20 000 ba 30 000 ba 40 000 et tant que batouana bakoka même pas 5 000 ou bien même pas 2 000 alors si ko ba chinois o balongwe bakei wap ba chinois o basilik bakei wap foko lobake bandeko tozaki na bango na groupe ndenge nazoka wana bango nde basiliki mais ba chinois ebele te kelike batu bozaki na groupe wana eza likamba groupe ndenge na yoki ndeke mususu akokota te po Nadine Mukendi azoloba donc eza makambo moko ya entre groupe bien sûr ba chinois mais eza likambo ya la Chine te eza likambo ya groupe eza neti na kati ya la Chine o penza ya Chine populaire tango maladie ebimaki confinement ba confiné ki liboso nini kaka mboka wana ebimise ba problème bon ba chinois biso eza te bobino mponga naza chinois te nalobi te ba confiné groupe mais soki mutu moko akoti na quarantaine mpo na ndeko mosusu toujours na province wana bango moko baobongisa yango donc elingi koloba na groupe wana eza la Chine te yango wana soki pe totali bato mosusu basili bakei bazolobela susu Karine te neti bandeko na biso ya Maroc eza choc parce que bazalaki maison mère bazalaki neti ba leader ya bato balobela Karine Mokonzi ou bien bakomaki alors soki bakei fo nini moko esalama donc fo eloko moko emonanaki eloko munene elongwe na la Chine mais ba chinois bango bazakaka soki nde ba chinois mususu bozomona bango na kati ba live ya Karine Mokonzi te ça c'est vrai tokoti na mois de juin climat comme changé bazotambola trop sikoyo tango mususu balimba yoka chaîne ya Karine mais balobi wana tokoyoka so tozongi na ndako batie na matoi oyo elobamaka lokola radio ou bien balobi tika balanda makambo ezoleka mpo bachinois oyo baza kotala na Rose Bombo ti siko batalaka eza teki mpo bakomi bafanatike ya Rose Bombo mais balingi bayeba soki kuna makambo nini ya sika babandoloba. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na balinga kelenge ya komba congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na so jipe kia mataka e boss de boss ya ni ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso jipe kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga kelenge ya komba congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na so jipe kia mataka e boss de boss ya ni ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.